ezalina mokolo moko manso mabomba mimakomonana ikuna se manso makoleka kasielaka ya nzambe koleka te inwesalema mokili monso sola ya solubuka sokwa nzambe monso makoleka kaselaka ya nzambe koleka te inwesalema mokili monso sola ya solubuka sibwa nzambe na kombo ya nzambe tata mwana pe tata molimo mosantu batata ba maman balandi yangai wabino Guy Laurent Lobela autrement dit analyste spirituel tokuta na bino lisusu une fois de plus na nzela ya ba émission tokosalela rabino les analyses spirituelles ndenge tolobaka yango les analyses spirituelles tosalaka yango na sentiment te tosalaka yango na plaisanterie te tosalaka yango po ete yo osepela te kasi posa na biso ezalaka nzambe asepela pamba te nzambe soki asepeli oyo nzambe abongiselaki yo na ngai nde tokozwa yango kasi soki nzambe asepeli te batata bamama ekozala pasi oyo nzambe abongiselaki biso tokoka kozwa yango yango bomoni baémission na biso mingi tosalaka yango na nzela ya koyekola maloba ya bapapa ya koyekola banzembo na biso ya koyekola pe mikanda na biso paske na maloba ya bapapa ndenge papa Diangenda lobaki soki tozali na bino lisusu na bomoi te nyonso bokozala na yango posa botala kaka na makambo oyo tokolobaka na bino mbala na mbala c'est-à-dire maloba ya bapapa ezali na mabombami ebele ya posa na bango c'est-à-dire posa na bango ebombami na kati ya maloba oyo bakoyebisaka biso tango na tango posa ya bapapa ebombami lisusu na kati ya banzembo na biso parce que banzembo na biso ndenge tolobaka yango ezali ba message oyo nzambe apesaka epai ya ba angelu po ete bakoka kopesa yango epai ya bandeko na biso oyo bakaptaka banzembo wana c'est-à-dire ba message ya pamela ezali ba message ya bolimbisi ezali ba message ya louange ezali et ba message pe oyo nzambe azali ko s'adresser na biso bana na ye ebombami na kati ya banzembo na biso oyo tokoyembaka na kati ya lingomba na biso yango moni na ba richesse oyo biso bakimbongiste tozali na yango banzembo pe ezali na kati c'est-à-dire na ba richesse spirituelle ya biso bakimbongiste banzembo pe ezali na kati parce que banzembo na biso bakompozaka yango te ezalaka banzembo oyo ezali inspiré oyo tata nzambe ye moko apesaka message na ye à travers ba ange na ye oyo bayaka ko transmettre biso ba message wana donc banzembo na biso aussi ça fait partie ya moko ya makambo oyo ebombi posa ya bazambe na biso posa ya bapapa mikanda ya lingomba pe ezali moko ya makambo oyo ebombi ba volonté ya bapapa c'est-à-dire ebombi posa ya bapapa na biso banzambe na biso mikanda ya lingomba pe ezali moko ya makambo oyo esungaka biso po to comprendre posa ya bapapa ezali nini alors tango tozali kotanga mikanda tango tozali koyekola banzembo na biso tango tozali koyoka tango nyonso maloba ya bapapa ezali ko faire voir biso exactement posa ya bapapa et uta tango wana biso tokosala oyo ezali posa ya bapapa po ete tokoka kosepela parce que nzambe soki asepeli te na mission nyonso oyo nzambe apesaka epai na bana na ye ezalaka pasi mais soki nzambe asepeli na nsima ya nzambe kosepela ezalaka mapamboli yango papa Simo Kimbangu tango nyonso ayebisaka biso
Nzambe soki asepeli nde mapamboli ekolanda biso. Voilà batata ba maman, émission ya lelo tokosenga na bino bolanda biso na bokebi nyonso. La fois passée tosalaki émission tolobelaki moke likambo ya papa Apo Salima. Tozalaki na posa ya koyeba la vraie identité ya papa Apo Salima par rapport ya manœuvre nyonso oyo ezali kosalema na kati ya Lingomba pe par rapport ya makambo oyo ezali koleka na kati ya Lingomba. Soki réellement tosalaki émission parce que tomonaki yango ete papa Apo asali ba témoignage ebele ya kolakisa to ko s'inventer que azali moko ya ba cofondateur. Alors déjà être l'un des cofondateurs ya ba kabola Lingomba et pas na biso tokoki ko s'inventer nango te parce que ezali moko ya makambo oyo epesaka ba papa pasi esika oyo bango bazali. Yango bomoni tolukaki tosala émission oyo tosalaki dernièrement émission ya liboso ya 2005 ya 2025 pardon oyo tolobelaki ndeko na biso papa Apo Salima et tolukaki pe tolakisa na bambuta bayeba sur réellement papa Apo azali nani. Selon calendrier na biso oyo tobongisaki fallait normalement parce que émission elekaki la fois passée ezalaki juste pour na identifier la personne de papa Apo. Et fallait tout ça la deuxième émission ya kolakisa misala ya papa Apo. C'est-à-dire ba sortie médiatique nyonso oyo papa Apo asalaka yango ezalaki comme objectif na biso ou bien yango ezalaki programmé na calendrier na biso oyo toza kosala la émission. Fallait tout ça la deuxième émission pour na papa Apo et puis to sali troisième émission pour na papa Apo selon ndenge to bandaki ko bongisela yango. Mais na demande ya ba internaute na biso na demande ya baye ba ko savoura ka ba émission na biso na demande ya baye ba kolanda ka biso tango nyonso basengaki na biso balobi pourquoi pas tozali ko sala pe émission pour na mama na biso mama Balenda te. Yango tolobaki na émission précédente tolobaki yango ete ba archive nano ezali réuni nyonso te ou bien nanu tozui ba élément suffisant oyo ko permettre biso to effectuer émission pour na mama na biso te parce que biso to salaka émission na biso ezalaka ba émission moko pédagogique. C'est-à-dire tozali ko sala yango na ba élément oyo ezali ko lakisa ke likambo oyo tozali ko loba tozali na raison et tozali na droit ya côté ya yango ba émission na biso ezalaka na caractère ya mateya. C'est-à-dire na yo na ngai na ye esika tozali to apprendre. C'est-à-dire biso tote ya kanengo wana baye bazali libanda baye bakenda baye pena no bakomi bakimbongiste te baye bazali ba sympathisant na biso batu tozali bakimbongiste lorsque tozali kosala ba émission na biso ezalaka juste pour mutu nyonso a profiter na quelque chose esika azali soki akozala na souci ya ko changer a changer et soki akozala na souci ya ko changer te wana ezali likambu ya ye na tata Nzambe. Biso tosalaka émission na caractère ya mateya. Les analyses spirituelles ndenge tolobaka yango ezalaka ba débat te. Les analyses spirituelles ezali ba réflexion ba émission moko oyo eramenaka conscience na biso au-delà. Poto koma na niveau ya ko décider toloba lelo natiki kosala mabe lelo nakomi kosalela Nzambe na solo parce que na Lingomba na biso ezali très difficile oyeba banani bazali kosalela Nzambe na solo banani bazali kosalela Nzambe na solo te parce que biso nyonso tozala kaka pour papa nous mourons ngai pona papa Simon Kimbangu kiangani ngai pona boy yango moni pe mokanda Nzambe lobi nyonso oyo balobaka kolo bango nyonso te bako hériter bokonzi ya Nzambe ba oyo bako hériter bokonzi ya Nzambe ezali kaka ba oyo bazali kotosa
pe baoyo bazali kosala ndenge nzambe azali kosenga. Papa Diangenda pe abetelaki yango sete alobi ezali te parce que ngai nazali Diangenda nde na ko hériter bokonzi ya nzambe. Donc ki Diangenda na ngai ezali kaka ba titre oyo epesameli ngai. Mais po ngai Diangenda na kota na bokonzi ya nzambe na longa esengeli na ngai na tosa oyo papa Simon Kimbangu asengaki na biso tokoka kosala yango. Juste introduction bolimbisa biso parce que introduction na biso esengaki to zwa moi synthèse ya muke par rapport ya émission oyo elekaki la fois passée. Voilà tokoti na bozindo ya émission na biso ya mokomwa lelo. Titre ya émission na biso ya mokomwa lelo ezali comment protéger la doctrine. O ezali lokola deuxième vidéo toko sala. Comment protéger la doctrine kimbangiste. Mais cette fois-ci toko épingler moi ba archive ya muke ya mama nabiso mama Balenda. C'est-à-dire émission à lelo ezali toujours na même forme ya émission o to sala ki la fois passée. Oyo thème na yango ezali comment protéger la doctrine kimbangiste. Avant de kota na bozindo ya émission na biso. Avant to solo la na bino na ba réflexion spirituelle oyo biso to kosala lelo. Nde to kosenga tout d'abord na respect nyonso bambuta na biso to banganga nzambe bafanda balanda biso pamba te na kati na émission oyo tokozala na mituna ya kotuna bango ezali interdit te na mikanda ya lingomba to tuna bambuta mituna parce que na mikanda ya lingomba na biso balobi na biso yo mondimi esika ozali komona clair te esika oyo ozali ko comprendre te luka banganga nzambe tuna bango bango bazali na compétence ya ko répondre yo pe ko lakisa yo eloko nini okoki kosala na eloko nini okoki kosala te kasi soki oyebi te koloba loba nano te pamba te okoya kokweya na libulu. C'est-à-dire biso tozali ba analyste spirituel tozali na droit ya kotuna bambuta mituna soki tozali komona makambo mususu clair. Yango tosengi na bambuta na biso na respect nyonso bazwa bakiti bafanda balanda biso na émission na biso ya mokomwa lelo. Na même ordre d'idée tosengi pe na mama na biso mama Francisca Balenda mama Zwakiti fanda landa émission oyo parce que mingi tokopesa ba exemple ozali concerné ndeko na biso pe papa aposalima soki akosepela kolanda émission oyo yepe atia ebonga ameka kolanda biso na ba réflexion spirituelle na biso oyo tokosala na mokolo mwa lelo parce que posa na biso ezali toteya posa na biso ezali tosunga lingomba posa na biso ezali biso bakimbangise lokola tozalaki encadré lokola tozalaki ya koteyama epai ya bapapa likambo oyo ya papa Simon Kimbangu tosimba yango na maboko mibale tokomisa yango esika oyo bapapa balakaki biso posa na biso ezali ya kotia ndenge balobaka kotia ring na stade ou bien na terrain te po ete tobanda kobunda yo beti ngai na beti yo nga na ganye yo ganye ngai posa na biso bapapa bateyaki biso po tobandaka kobunda te po tobandaka koswana te po tobandaka kowelela te po tobandaka kozala na baconfusion te kasi bapapa bateyaki biso po ete toyeba po biso pe tozwa relève
ya kokende na mokili mobimba pona koteya likambo oyo bapapa bateyaki biso oyo ezali likambo ya papa Simon Kimbangu. Tokosenga pe na bandimi mingi baye bazali kobenga biso, mingi baye bazali koyebisa biso ete papa analyste spirituel makambo ezali koleka na bamedia yo ozali mutu oyo pe opesaka biso baanalyse oyo pe tolandaka yo. Eske moyen ezali te osala pe nano baanalyse po to comprendre makambo yango, parce que makambo eza koleka na media eza kopesa biso mutu pasi, eza kosilisa kondima na biso. Tokosenga pe na bino bapapa bamama bandeko bakimbangiste na baye bazali bano kimbangiste oyo bakokonsomaka beaucoup plus baémission oyo biso bakimbangiste tokosalaka na baémission oyo bano kimbangiste bakosalaka po na église kimbangiste. Bolanda biso na bokebi nyonso parce que tozwi mwa ntango moke ya kosala mwa barecherche, ya kosala pe mwa baanalyse, ya koluka pe koyeba nani azali nani, nani azali kosala nini par rapport ya kolela ya bana ya papa Simon Kimbangu. Mais avant tout, tokosepela tout d'abord tolanda message ya papa Diangenda. Na sima ya kolanda message ya papa Diangenda nde je crois tokozonga pona tolakisa bino maye biso tobongisi pona mokolo mwa lelo. Régie très rapidement balancele biso message ya papa Diangenda. Entre temps na bambuta na biso moko bandimi na mama na biso mama Balenda na bandeko na biso bapapa apo e biso nyonso bambuta akimbangiste tofanda tolanda message ya papa Diangenda à ce qui concerne biso bandimi. Régie très rapidement. Sengo na baoyo bapeto mena mutima pamba te bangoka bakumona nzaba eyo nangai mundimi ya papa Simon Kimbangu ou bien grand chrétien. Ah, je suis chrétien. D'accord. Kasi et le visa. Est-ce que vous allez kobongisa kama kama yo penza juste ndenge ya senga ka? Soko tozala kobongisa ka ndenge ezala kosenga na biso nde vraiment kozala na biso senga. Kasi soko boningo bozali te. Ozala ka na yo mutu mibeko te. Ndenge pe kosala kana yo misala te. Ah, izana yo pass. Nye. Sikawa ya solo ndenge tozala kulubilaka. Malamu nde tozala bandimi ya solo. Tozala le vrai chrétien. Oya kuboma kabatute. Oya kana kuyiba kabelo kabaninga te. Mibeko mizali mibeko malamu nde tosa yango. Tokani to pesa ndakise te solo tozale bandimi. Totungi mbuka. Mbala na bala tokanisi oyo nazala kusala kawa mutu moko azala kumwana ngai te. Obumbani. Et pourtant témoin na yo azali. Oyo azali kusurveiller yo nuit et jour. Ozala kolala. Ozana katre bilanga. Ozala isikadini ye azali présent. Merci na régie na message kitoko oyo bouti kotiela biso ya papa Diangenda. Papa Diangenda ayebisi biso lolenge nini biso bandimi tokoki kozalela. Lolenge nini biso bandimi tokoki kozalela. Sujet na biso ezali comment protéger la doctrine kimbongiste. Tolandi message ya papa, tolandi ba orientation na lolenge oyo papa a expliqué biso pona biso bandimi. Mondimi, ndenge mondimi akoki kozalela. Eza na lingala tokosala ba commentaire ya mingi te. Je crois que na biso bambuta na mama na biso mama Balenda bandeko na biso oyo bazali ko travailler
ensemble na Mama Balenda parce que biso toyebi déjà na ba recherche na biso toyebi ba canal nini oyo Mama Balenda azali kozwa ba information toyebi boyebi ete biso toza ba analyste spirituel to travaillaka beaucoup plus sur les systèmes. Donc système de fonctionnement toyebi déjà batu bazali en collaboration ba oyo bazali ko travailler na mama na biso Mama Balenda toyebi soki ba information azali kozwa makambo azali kozwa banani bazali ko dicter banani bazali ko lakisa ye babiloko wana nyonso toyebi yango tosengi ete na biso nyonso baye tozali kotinda tozali kopesa tozali koyebisa mama na biso Mama Balenda sala boye loba boye sala boye loba boye zuwa boye tosengi na biso nyonso toya tofanda tolanda émission les analyses spirituelles ya mokolo mwa lelo. Je crois que moko to mibale ekozanga ko édifier biso te. Tolani message ya Papa Diangenda. Papa Diangenda la kisi biso lolenge nini biso bakimbongiste tokoki kozalela. Émission à lelo ba question ezali mingi tokotuna yango epai ya bambuta. Mais avant tokota na série ya ba question oyo tobongisi pona kotuna na bambuta na biso na banganga nzambe tolingaki tout d'abord tolanda nanu quelques éléments ya ba recherche na biso parce que batu babengi balobi Mama Francisca Balenda. Alors biso lokola tosala rapé ba recherche nde tokotaki Mama Balenda oyo batu bazali kolobela asali nini. Mama Balenda oyo batu bazali kolobelela azali nani. Mama Balenda oyo batu bazali kolobelela nani azali kotinda ye alobato asala makambo oyo ye azali kosala. Wana ezalaki ba voix ya ba recherche na biso oyo tosalaki. Mama Balenda azali nani? Mama Balenda asali nini? Et Mama Balenda nani azali kotinda ye po asala makambo oyo azali kosala to aloba makambo oyo azali koloba. To landa nanu na documentaire oyo nde tokotala musala nini Mama Balenda. Mais eloko tokosenga conscience na bino ete Mama Balenda sali ba vidéo ebele. Mais tokotala kaka ba titre ya ba vidéo parce que tokozala na tango ya kolanda ba vidéo nyonso te. Régie apesa biso na no kaka en intégralité ba titre ya ba vidéo oyo mama na biso Mama Balenda asali to azali kosala tango nyonso. Et na ba vidéo wana nde tokotire eza na ba photo oyo eza na kati ya ba vidéo wana et eza na ba texte oyo ye atie na kati ya ba vidéo wana et na sima toko procéder na ba vidéo mususu oyo tobongisi libino. Très rapidement régie balancez biso tout d'abord première vidéo oyo tobongisi ya makambu ya mama na biso Mama Balenda. Le 28 février 2023, c'est-à-dire vidéo ya liboso na ba vidéo nyonso oyo mama na biso Francisca Balenda asali po na makambu ya lingomba yango oyo esika tomoni Congo sosola eza na une année depuis asalaki yango et asali yango ndenge touti koloba wana le 28 février 2023 vidéo ya liboso Mama Balenda bandi kolobela makambu ya Tata Simoki Mbangu abandi ko c'est-à-dire akoti na bozindo ya makambu ya église. Et à partir ya le 28 février 2023 ti lelo Mama Balenda azolobela beaucoup plus kaka makambu ya église. Alors na ba vidéo oyo elandi na se ezalaki kaka makambu ya mokili, 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 makambu ya mokili.
et vidéo na ye oyo alataka uniforme mbala ya liboso na ba vidéo oyo mama na biso mama Balenda bandaki kosala vidéo ya liboso oyo alataka uniforme oyo a déclaraki officiellement ete ngai nazali kimbangiste boka mwate ndenge nalati uniforme nazali mwana ya tata Simo Kimbangu. Vidéo yango yo ezalaki le 1er novembre 2021. Donc du 1er novembre 2021 le 28 février 2023 maman abiso azonga na mokili. Après avoir se présenté que nazali kimbangiste ndenge bomoninga na lati uniforme azonga ki lisusu na mokili. Continuité ya ba vidéo na ye yango oyo bozali komona 2021 2022 2023 le 28 février 2023 maman na biso azalaki kaka na mokili komela ba whisky ndenge moko akoloba bokolanda témoignage komela ba whisky musala ya kindumba makambo ebele kobebisa bambongo na ba hotel kobebisa bambongo na ba bare kobebisa bambongo na ba boîte de nuit. Donc biloko wana nyonso ezalaki vie ya mama na biso bokolanda na témoignage na ba vidéo oto bongiseli bino ezalaki vie ya mama na biso. Alors kolongwa awati na vidéo na ye ya ebandeli mama na biso azalaki kaka na mokili. C'est-à-dire 2023 azalaki na mokili, 2022 azalaki na mokili, 2021 azalaki na mokili, 2020 azalaki na mokili. Et puis ba vidéo oyo ezali awa ezali tango abandi kosala ba émission et vi oyo azalaki nango avant abanda kosala ba émission ezalaki vi nini. Tango abandi kosala ba émission akomaki na vi nini. Et lelo pe akomi kosala ba émission ya lingomba na biso akomi na vi nini. C'est-à-dire eloko oyo tolingaki tolakisa bino ezali nini. Ezali différence ya esika awuti. Dati oyo atika kosala ba émission ya mokili ezali awa yango oyo tozali kotala. Dati oyo mama na biso atika kosala ba émission ya mokili ezalaki émission asalaki ya ndeko na biso Fally Ipupa. Totala dati ezalaki le 9 février 2023 nde émission ya mama na biso ya suka oyo atikaki kosala ba émission ya mokili ezalaki le 9 février 2023. C'est-à-dire du 9 février 2023 le 28 février 2023 eza au moins na écalage ya ba quelques jours. Donc du 9 au 28 mama na biso akomi kosala ba émission ya tata Simo Kimbangu. Tokozala ba question o tokotuna ba mbuta na intégralité ya ba vidéo o bozali kolanda. Awa tolingaki juste tosala parallélisme esika mama na biso awuti esika akopti et esika azali kokende poto comprendre toyeba ko identifier ye et puis totuna pe ba question o ezali compréhensif et pas ya banganga nzambe par rapport ya makambu oyo biso tozali komona. Biso nyonso tokomi na niveau ya ba téléphone ekomi presque partout. Je crois que mama na biso na mokili esika awutaki po asala transaction akota na kati ya lingomba abada ko evre et alongwa pe na niveau ya kozala mondimi akota ti na famille centre. C'est-à-dire ba vidéo na ye mingi ezali kaka na libota e santu ba papa na biso o toza na bango na 3 ba papa na biso o bakenda na 26 pona nini tozobenga bango ba papa na biso oyo bakenda na 26 parce que titre ya émission na biso ezali comment protéger la doctrine kimbangiste. C'est-à-dire doctrine na biso tozali dans l'obligation ya ko protéger yango. Papa nyonso azali papa, mama nyonso azali mama. Yango moni toza ko benga mama Balenda. Azala kimbangiste te, mais toza ko benga ye mama Balenda. Woyo ezalaki première
parti ya ba vidéo oyo tozalaki na posa ya kolakisa bino par rapport ya misala oyo mama na biso azali kosala. Ndenge bomoni ba vidéo ezali ko défiler wana, ba titre ya ba vidéo na ye et ba publication na ye, ba photo oyo ezali na ba publication na ye. Ba vidéo wana nyonso batata ba mama tokoti tolandi ndambo. Tolandi yango, tomoni ba contenu na yango, bino pe déjà bolanda yango ezali moko ya makambu oyo esali ete bosilika. Moko ya makambu oyo ezali kosala ete bosepela te. Tokokota na kati ya bozindo ya émission na biso. Mais avant tokota na bozindo ya émission na biso, tozalaki lisusu na deuxième vidéo. Après avoir koluka koyeba Mama Balenda asali nini, nde tomoni parti oyo touti kolakisa bino ya ba publication na ye oyo ezali kolobela mingi famille esantu, oyo ezali kolobela mingi bandeko na biso to ba papa na biso oyo bakenda na 26, oyo pe ezali kolobela mingi ba papa na biso oyo tozali na bango na 3, banda na papa Simon Kimbango Kiangani, papa Mbenza, papa Zako, maman Marie Mwilu et papa na biso autai kotika biso papa Rigen oyo bato misusu bakobenga kaye prezo. Tokokota na deuxième étape. Esika nini oyo tobongisi mituna pona kotuna bambuta. Mais avant de tuna bambuta, mituna oyo tobongiseli bango, tolanda deuxième étape ya ba vidéo ya maman Nabiso, maman Francis Kabalenda. Régie très rapidement, balancez les biso. Deuxième étape ya ba vidéo ya maman Nabiso, maman Francis Kabalenda. Nati le collègue, respectez ça. En tout cas, quand journaliste est haut, le tout ça la vidéo pour tout ça là. Mio passo. Ça va pas dans le monde de la convention de pièce c'est ok, quand nous sommes pas propos, nous faut rien libérer la carte. Pour que nous t'aimes à faire. Yo te nous dans la manon dans la carte nous tout le monde. Un journaliste ozalaka nomutanga efali donc yo ndenge ozala okoki kosala émission na kwata te mpo oza motala ya aigle ozopepisa misala wapi journaliste kaka binongo kaka te oyo toti toujours pour se respecter topesa pale ya mitia na place na yo ndenge ozanga wana okobana okoka kobanga fali lokolo obangaka fali ya danger ya teku te yo moko na baozi na yo ozolobela kutu osola na ye yo kutu akamwaka ndenge ozalaka osolaka na kwaka osolaka mpe na fali mozalesi ali asalaka mpe loki to yo ndenge oza nobanga ntango banda baémission noseke efali nde moto alebisa ye banda kosala baémission lobelaka kanga kolobelaka sulu tepe pakame kolobelaka moto bana ofosie na osape c'est ça journaliste congolais sauve ndenge oza na bato baetana batia o mosika bamusicien ebele balekaka so na chaîne nango na plateau moke ebele olembaka nani ozela oyambaka banani na niyoka songa mokolo oza mokolo tata mokolo okeza mutaka tokoyi te fali aza musicien ya mboka un grand artiste oyo azosala fiete ya mboka wi tokoki koboya yango te aza artiste na biso mais ezala te ke okoma journaliste ya motu moko journaliste nango ya kongo kaka boye oso oza na fali okosala na kwaka ote kotelema ke oza na fali
dans notre chaîne. Merci beaucoup na bato nyonso balandaka biso. Merci na ba abonné na biso ba bondima ngai Francis Kabalenda. Boyambaka na bandako na bino na sepela nde botala nga na sepela na ba commentaire na bino. Merci aussi na ba non abonné botala ka me ko s'abonner te. Ceux qui vont commis ko s'abonner en tout cas franchement et ko ça la biso bien ya trop et na plaisir ya trop vraiment. Vraiment les gens na monté na invité na ngai. Na présenter bino yi. Donc la surprise. Hier azam mutamata. Après ça m'a amené bandenge na. Donc azam présenter bino yi. Bon comme on a Juventus tozana yi awa boyoka ye azapena drummer na ye donc voilà na yambaye sikoyo merci na bato batala ka biso merci na ba oyanga de poza ebele ça mia ndo kwa bino sikoyo donc na kokate mais na pesika un grand merci à Tete Ndai Maboko Bank na PCP Francisco Dikando Maboko Bank na bosani yote pourquoi pas Ben oui les Gabonais à Muto ali à Mbongo na Badou les seuls fantômes qui sourit Ben oui les Gabonais pas les sénateurs vraiment un grand merci Serge Tata qui beaucoup na bosani binote voilà sans plus tarder à qui j'étais là au deuxième vol tozalaki na première vol et c'est le cas qui to kotis ko na deuxième vol Congo mo tezo pela na nenga dégâts presque bino moko bomona et Michel benani jugement mais c'est tel caméra bino bobo monaki et le cas qui to lenda qui sur les 3 na le 4 en tout cas ezaki denda na chaîne na bino Balenda TV awa nde ba Michel lenge donc ezo yinda kana kati ya Luanda donc dégâts makasi awa nde makambo a continuer ko s'abonner na chaîne na bino pour chaîne na bino ko tika ko décevoir bino ta mokolo moko te na esaki bino chaîne moko te ko leka Balenda TV officiel na kati ya Luanda mobimba vraiment lelo eza dernier jour ya procès ya Vital Kamerhe lelo pene yindaki makasi biso moto yoki ne ba pesi 20 ans de prison en tout cas nazanga moko te nazapena peuple congolais ba baba na kati ya Luanda bi école ka bongo te photo silisa ngona bango donc on sera toujours branché pour ko yoka ya minene en tout cas ya dégâts nazana papa na biso o to bengi papa na kati ya ngola to ye poto solo la pe pona makambo o ya dernier jour ya procès ya monsieur Vital Kamerhe to solo la na ye lisusu na makambo ngo po angola eza ya koningana angola eza ya koningana makasi en tout cas bokozala décider babi awa nde makambo nazo présenter siko papa na biso o abengi pena papa papa ya baleki donc papa kulutu nde yeyo bomona ye sikoyo to ye moko ko se présenter pour nga ici na yebi na papa na biso mais ako se présenter pa na bino ba téléspectateurs merci beaucoup à qui j'ai dit yango na yebisaki bino nazanga moko te naza na bafrère na nga aki je dis se présenter po eza na bato mosusu ba comprendre depuis ba papa on osola na ye bonne santé ba faire makambo les chers amis internautes vraiment yo moko boyebi chaîne oyo ya bino Francis Kabalenda aina mambo sika ya kitoko pe elengi bo s'abonner bo maximiser po awa nde makambo za décider vraiment lelo bisolo na biso ezake to solo na ko makambo Congo mboka na biso Congo RDC ezopesa biso pasi pe mawa bande ko na ngai biso moko tolandaki jugement ya monsieur Vital Kamerhe tolandaki yango ndenge ezalaki après jugement juge akufi juge kate tous les deux juges bakufi comment mboka na biso toyeba te soki tozokende wapi. Merci beaucoup la régie na vidéo kitoko oyo bouti kopesa na biso ezali suite ya ba recherche oyo to salaki pour na to découvrir to identifier la personne de maman na biso mama Balenda. Tangu to sali ba recherche pour na koluka koyeba mama Balenda nde tokutani na ba archive wana nyoso ba video ezali ebele toko proposer bino malembe kino toko koma na suka ya émission na biso mais déjà na kati ya video oyo biso totali epesi biso deux possibilités ya ko comprendre est-ce que mama Balenda aza mondimi ou bien aza mondimité deyo ya ba recherche na biso natina ya koyeba pe ko identifier réellement mama na biso mama Balenda azali nani te toye ko comprendre yango ete mama na biso video na ye ya liboso
ezalaki oyo apostaki na kati ya réseaux sociaux ezalaki na 2020. C'est-à-dire abandi kosala ba émission na ye na 2020. 2020, 2021, 2022, 2023. Maman na biso azalaki toujours na kati ya misala ya mokili. Ndenge ye moko asali témoignage oyo bino bouti kolanda. Et tokozongisela bino lisusu témoignage na ye po ete bokoka ko comprendre. Bonjour, bonsoir, na balandi tout, bazali kolanda ngai Francis Kabalenda, votre servante, la patronne de Balenda TV. Merci na batutu balingaka ngai Francis Kabalenda. Merci beaucoup vraiment na mona ba commentaire ba critique na bino sala bien. Voilà, na bike bokoloba et là telio alati ya bakimbangiste boye. Alati boye ndeni. Alati vert blanc pourquoi? Po boye bake, iboye ba identité nanga d'abord naza kimbangiste. Moi na papa Simon Kimbango kiangani. Donc Francis Kabalenda mona papa Simon Kimbango kiangani yeyo. Balobi nga tellement na eza musala na ngai. Bontu na ngani. Na ebisa bino siko nga. Omoni nga Francis Kabalenda. Nga penza te bomona nga boye. Na uti pena musika. Mo ba vi bomona ba. Wana ku bomona. O bomona video bomoni wana na omela wana. Wana eza kutu maltina. Tellement na journaliste na zaka journaliste ya libanda. Na za journaliste na yambaka ba musicien. Pour nga na koma kosalela tata c'est grâce ya tata Molimo Mosantu Nzambe na nga parce que ngonki ngani. Nazaki journaliste libanda siko wana eza maltina na baloli papier pour la publicité ya masanga te ya maltina te mais siko nga na ndobela de whisky nga nzamba whisky makasi boîte nde ndako na nga na bande ko blala na boîte na mukana boîte na ki mutalo yenge impossible à 100% nga musko na yebisa bino mutalo yenge na $6 à $3000 na boîte boyoka na silisaka mbongo na boîte na kokende boîte na kutana baba bandi bakale ngai mais na kozonga na ndako na zwi mbongo na ke continue ambiance nga nazaki ambiance 16 ya somo ya grave ozo na sali ba via lo yenge okubomoni yango te okubomoni eza mukie na sali ba via lo yenge ya lo yenge ya lo yenge ya lo yenge na sali vignonso. La salle Vignonso, donnez la boue, la salle Vignonso libanda. Je compte en publier ma vidéo, n'a pas sangani. Pour les lundes na zaboye, et ça grâce à tata Simon qui monte en Nzambe nanga. Beaucoup de nanga yemo ko révéler ngai tango lobike tango ekoki to bandeli ya zéro beaucoup moins bilembo ko sala. Nga la za témoin vivant. Nga bandeko nanga, nga kutuna na yaya moko aza mama pasteur na kisoka église. Ayebisa nga yo depuis quand maman Nabiso, maman Balenda a commis ko salela papa Simon Kimbango? Depuis quand? Depuis quand Francis Kabalenda a commis ko salela papa Simon Kimbango? C'est-à-dire, tous allez ko sala analyse pour na koluka ko yeba auti wapi akoteli wapi et azali kolinga kobimela wapi azali kolinga kobimela wapi mama na biso akoti na lingomba na mbula nini azali mondimi ou bien azali mondimi te soki azali mondimi akulaki na paroisse nini parce que na ba archive oyo biso tozali na yango na ba recherche oyo biso tosali toye ko constater ete vidéo na ye ya liboso oyo a publiaki pona koloba ete ngai nazali kimbongiste. Je crois vidéo wana ezalaki na 2021 ezalaki na 2021 soit 2021 ou bien 2022. Et tant que ça les vidéos wana à se présenter à lobby ngai bokotuna pourquoi na lati uniforme ya kimbongiste et na linga kina yebisa bino ke ngai nazali kimbongiste.
ngai mama Francisca Balenda nazali kimbangiste motuna eye epa ya bambuta parce que tolobaki bambuta baya kofanda po ete ba répondre na mituna oyo parce que musala oyo Francisca Balenda azali kosala na réseaux sociaux musala oyo Francisca Balenda azali kosala parce que na kati ya doctrine na biso batushaka na libota esantu te e libota esantu ezali baye nyonso babotami na makila ya papa Simon Kimbangu. Libota esantu ezali baye babotami na makila ya papa Simon Kimbangu. E baye tozali na bango na 3 soki biso tokomona ete bango nde bazali kaka libota esantu epai na biso oui. Donc na doctrine na biso tozali obligé to respecter baye tozali na bango na 3 parce que doctrine na biso yebisi biso ete mutu moko te azali na droit ya kopointe lisapi na oyo tobengi yango libota esantu ou bien la famille sainte. Tozali pe na mikanda awa tokoluka kotanga yango. Baye bakenda 26 bango bazali libota esantu pona baye bazali na bango kuna. Bazali libota esantu pona baye oyo bango bazali na bango kuna. Du na bango baye bakenda bazali obligé selon la doctrine na biso ya koyeba ko respecter libota esantu oyo tozali na bango na kati ya nkamba. Et na biso pe tozali obligé selon la doctrine na biso ya koyeba ko respecter ba oyo bakenda kuna parce que baye bazali na bango kuna bazali lokola libota esantu na bango. Donc na doctrine na biso elobi ya solo ete soki tolongwe na contexte ya spiritualité tolongwe na contexte ya bonzambe baye bazali na 26 bazali bandeko ya papa Simon Kimbangu Kiangani bazali bandeko ya makila ya papa Zako Kiangani bazali bandeko ya papa Mbenza bazali bandeko ya Maman Marie Mwilu oto kozalaka naye. C'est-à-dire même ceux qui te correspecter bango na contexte ya bonzambete mais na contexte ya bandeko ya famille tozali na droit ya kopesa bango moi minimum ya respect. Moi minimum ya respect. C'est-à-dire ndenge to respectaka ba catholique, ndenge to respectaka ba protestant, ndenge to respectaka bato mususu tozali obligé ya kopesa pe bango respect na bango na ndenge na bango. Parce que doctrine na biso ezali ko exiger biso tozala na moi minimum ya respect envers biso na biso bakimbongisi et surtout na famille et sans tout na libota ya papa Simon Kimbangu. Maman na biso asali video ya liboso alobi ngai nazali kimbangiste mais to étudier ba video na ye depuis a déclaraki ete ngai nalati uniforme parce que nazali kimbangiste to étudier le reste ya ba video na ye et to monaki ete maman na biso azalaki toujours ko continuer kosalela mokili, c'est-à-dire auti na mokili aye ko déclarer ye moko ete nazali kimbongiste à partir ya lelo nalati uniforme nazali kimbongiste. Et depuis ce jour-là azongi lisusu na mokili et ndenge azongaki na mokili bokotala continuité ya ba video et video na ye oyo ezali kolakisa ya solo ete azalaki kimbongiste selon déclaration na ye. Et le reste ya ba video ndenge tozali kotiela bino na bilili bozali komona wana ezali kolakisa ya solo ete malgré déclaration na ye oyo ya salaki alobi ete ngai nazali kimbangise mais azalaki toujours ko demeurer na kati ya mokili. Ma témoignage ezali ebele ye moko pe asalaki témoignage tosenga na régie ya ko balancer biso tout à l'heure
et vidéo ya témoignage na ye pour na ko confirmer ete maman na biso auti bel et bien na mokili donc azalaki moto na soloka donc azalaki moto oyo ya milangwa azalaki moto oyo balobaka moto na goigoi maman na biso azalaki moto na goigoi bambuta bofanda bolanda biso maman na biso auti libanda Mama Balenda, Francisca, auti libanda, moto na goigoi, moto na soloka, moto na momeli masanga, moto na milangwa. Ye moko asali témoignage, nazali moto na milangwa, nazalaki moto na milangwa. Ezali babete. Parce que na kati na lingomba na biso, papa Simo Kimbangu asangisi batu ya ndenge na ndenge. Papa Simo Kimbangu azui batu ya maboma, batu ya lofundu, batu ya ndenge na ndenge. Mais na doctrine na biso, selon doctrine na biso, ezalaka quand même na procédure. Pour mutu a intégrer lingomba, pour mutu a réintégrer na kati ya lingomba. Et pekisa mite, soki ozalaki moto na soloka, soki ozalaki moto na milangwa mama Francisca Balenda, soki ozalaki moto na milangwa epekisa mite ozonga na kati ya lingomba okoma kimbongisi epekisa mite kasi ezali na procédure na ba recherche na biso nde tozali koluka toyeba tangu outi na milangwa tangu outi na mobulu ya kindumba na libanda tangu outi na vi oyo yo zalaki nango ya ba whisky tangu outi na mosala oyo yo zalaki kosala tangu oye na ndaku ya tata Simo Kimbangu est-ce que osi obongwanaki ou bien obongwanaki nano te parce que mutu oyo abongwani toyebaka ye na bizaleli parce que mutu oyo abongwani akomi kimbongise bakolakisa yo malongi bakolakisa yo catéchisme ya lingomba na biso bakoteya yo bakolakisa yo ete tala awa basimbaka te awa esengeli na yo oloba kasi awa koloba te ndenge biso tozali awa tolobi ete tozalaka batu oyo tosalaka ba recherche ya ebele pe ba information eyelaka biso ebele mais eza na ba information mosusu eza na possession na biso toza na droit ya kopublier yango te. Mais nous avons beaucoup des informations, nous avons tant des informations état que batu oyo ba recevaka pe batu oyo basalaka ba recherche mais lokola tozali instruit lokola tozali éduqué na kati ya lingomba lokola tozali formé na doctrine na biso et tozali na réserve ya makambo mususu parce que ezali na makambo mususu eko toucher doctrine na biso yango tolobi to protéger doctrine na biso ezali na makambo mususu soki to lobi yango soki to sali yango soki to memi yango au-delà eko toucher na doctrine na biso etango e toucher na doctrine na biso batu bakopesa biso respecté Mama Francisca Balenda momeli masanga momeli ba whisky selon témoignage na ye parce que tenge nazolo baboye zate ke ngai mutu na nommé ye momeli masanga te c'est-à-dire vidéo ezali régi très rapidement balancer les biso tout d'abord vidéo ya mama na biso esika ye moko azali ko confirmer ete ngai nazalaki moto na soloka moto na milangwa moto na ekobo moto na makambo ebele ya minene. Mais papa Moutou a récupéré nga sur base de quelle procédure? Est-ce que a récupéré sur base de quelle procédure? Tozako Lukato yeba bambuta maman na biso asali témoignage ya masanga te ya maltina te mais est-ce que nga na ndobela de whisky nga nzamba whisky makasi boîte nde ndako na nga na bande ko lala na boîte na mukana na boîte naki mutalo yenge impossible à 100% nga mosko na yebisa bino mutalo yenge na sisa ba $3000 na boîte boyoka na silisa kambongo na boîte na kokende boîte na kutana baba bandi bakale ngai mais na kozonga na ndako na zwimbo na ke continue ambiance nga nazaki ambiance 16 ya somo ya grave ozoyoka na sali ba via lo yenge okubomoni yango te okubomoni eza mukie na sali ba via lo yenge ya lo yenge ya lo yenge ya lo yenge dans la sali vi nyonso
asali vinyonso donne na boye na sali vinyonso libanda azalaki moto na milangwa momeli masanga momeli ba whisky mutu ya ba boîte de nuit mama na biso asali témoignage azali ko confirmer ye moko alobi auti mosika mais mama na biso akoti na kati ya lingomba fale lokola autaki mosika ayekola doctrine ayekola baéthique ayekola makambo ya lingomba po ete aluka kobikisa molimo na ye mama na biso auti mosika avec quelle mission oyo ye akokotela na lingomba po akoma mbala moko kosalaka baémission na titre ya kolobelaka famille esantu c'est-à-dire directement kokota na lingomba akoti na libota esantu et akomi ko parler sur bonzambe ya papa Simon Kimbangu sur famille esantu sur base ya quelle doctrine parce que toyebi ete mutu soki awuti libanda soki azalaka déjà kimbongiste et que akulaka déjà tango awuti kosala makambo na ye na libanda selon la doctrine kimbangiste bakoyamba ye après akome koluka esika nini ya kokota na chorale po abandaka koyemba po akolisa kondima na ye mama na biso awuti libanda aye abandi ba activité ya kolobela likambo ya tata Simon Kimbangu na 2023 na bakatikati ya 2023 donc par rapport ya expérience mama na biso azali kaka na une année et demie ya expérience ya kozala na biso na kati ya lingomba c'est-à-dire na une année et demie oyo ye azali na biso na kati ya lingomba esika akuli ezali koyebana te esika azongi mondimi ezali koyebana te vike autaki na vie ya mobulu vike autaki na misala oyo ye moko azali kosala témoignage mais bambuta boyebisa biso mama na biso akomi kimbangiste mokolo nini akulaki esika nini tozali ko juger ete mais tozali na posa ya koyeba parce que ezali na bakimbongiste oyo bazali ko luka basosola ya solo un kimbongiste doivent se comporter digne parce que papa Diangenda alobi yango alobi biso bakimbangiste tozali batu oyo il faut tozala to se comporter de manière digne et responsabilité ezali epai na bino banganga nzambe ya ko apprendre na biso bandimi bazali kouta libanda kote ya bango toboyi te tokoyamba mama na biso toyambaki papa Edingwe awa mutu nyonso ayebi ete Edingwe moto na kisi batu baboyaki ye bazali te Edingwe azali afandi kimia mais mama na biso pe awuti na mokili ya libanda awuti kosala makambo na ye oyo biso na bino toyoki na matoyi ye moko azali kodeklare mais etaki banganga nzambe etaki bambuta esika motuna na biso ezali et esika autaki est-ce que abongwani ou bien abongwani te parce que akoti na kati ya lingomba na kimobulu na ye biso banganga nzambe tofandi tozali kotala akoti na kati ya lingomba na bozoba na ye biso banganga nzambe tozali kotala akoti na kati ya lingomba na ki impolitesse na ye biso banganga nzambe tozali kotala mais soki akulaki soki azali mondimi est-ce que lolenge oyo biso tozali komonela ba video na ye est-ce que ezali lolenge ya biso bandimi tozali kosambisa bino banganga nzambe te mais ezali na responsabilité na bino batata ba maman ya koveiller à ce que biso nyonso bandimi tozalaka identifier boyeba biso esika towuti boyeba pe esika nini boyambeli biso ndenge nini bozali koencadre biso tango bomoni ete enseignement oyo bozali kopesa biso ezali kosimba te bochanger mécanisme na méthode ya koapprendre biso likambo ya tata Simon Kimbangu tokotanga nano mokanda oyo très rapidement tozali ndenge tolobaki biso totangaka mingi mikanda ya lingomba banzembo na biso et puis tozali oyo ezali mokanda oyo ezali règlement d'ordre intérieur ya lingomba na biso
tozali pe na lukutakanu oyo ndenge bomoni yango tozali pe na lukutakanu oyo tosepelaki muke par rapport ya ndenge toye kofandisa bambuta po ete balanda biso tosepelaki totanga mokanda ya lingomba po emonana ya solo ete bambuta bozali na devoir ya koveiller parce que ndenge tozali komona neti bambuta nde bazali komema lingomba na libulu. Pourquoi? Parce que n'importe quel moutou akoki kouta a infiltré lingomba, n'importe quel moutou akoki kouta ailleurs a manipulé lingomba. Même na classe ceux qui ozali professeur ozali kotangisa bana ya classe, il faut oyeba ko identifier mwana oyo kombo na yeboye, mwana oyo kombo na yeboye, mwana oyo kombo na yeboye. Ezali étrange comment a été ozali professeur na kati ya classe mais mutu auti libanda aye kofanda na kiti ya sima à l'équipe akomi na kiti ya liboso akomi ko répondre na ba question oyo yo professeur ozali kotangisa sans que yo professeur oyeba ko identifier ye soki azali élève na kati ya classe na yo ou bien azali élève na kati ya classe na yo te. Soki azali élève na kati ya classe na yo boyebisa biso mama Balenda akulaki mukolo nini, akulaki na paroisse nini, et pasteur na ye nani. Et à partir ya wana nde tokososola ete ok makambu oyo mama Balenda zali kosala e uti epai ya pasteur na ye. Pasteur na ye nde ateyaki ye alobi tala yo il faut lobaka boye, yo il faut salaka boye, yo il faut zalaka boye. Totanga mukanda ya lukutakanu tokotanga lukutakanu na page 9 toyo kanano mwa muke esika nini balobi na biso awa tokotanga na page 9 ya lukutakanu tokotanga pe lisusu je crois na page 12 na page 9 ya lukutakanu oyo ezali lukutakanu ya 2000 ezali synthèse ya lukutakanu ya 2000 je crois 2017. Ezali parmi balukutakanu oyo ekanga makambo ya malamu koleka balukutakanu mususu oyo esalemi na sima. Lukutakanu oyo balobi na biso boye na page 9. Balobi c'est pourquoi les responsables sont obligés d'apprendre aux fidèles l'évangile, de leur transmettre les différents messages du chef spirituel au représentant légal de l'église. Les bonnes nouvelles d'un Kamba, le message de Papa Simon Kimbangu depuis 1921, leur apprendre l'histoire de Papa Simon Kimbangu et son église. Ils doivent également leur apprendre, c'est-à-dire awa toloba ki ba responsable ba ya bafanda, mama Balenda ya kafanda et bandeko mususu pe ba ya bafanda. Awa ezali responsabilité ya banganga nzambe. Balobi banganga nzambe bazali na droit, obligation ya ko apprendre na biso bandimi histoire ya Papa Simon Kimbangu. Balobi les responsables sont obligés d'apprendre aux fidèles l'évangile, de leur transmettre les différents messages. C'est-à-dire, les responsables bazali obligés à transmettre biso évangile ya Papa Simon Kimbangu, peut transmettre et pas na biso ba différentes sortes ya ba message ya papa. Yango to banda ki na émission et si kanini papa diangenda azali ko yebisa biso kimbangiste azali na. C'est-à-dire biso to landaka yango parce que nous sommes instruits. Et puis awa balobi nini? Ils doivent également les apprendre la doctrine kimbangisme, la tradition, la discipline, l'éthique, le principe et méthode, l'idéologie, la déontologie, la liturgie et la morale kimbangiste, pardon. C'est-à-dire bambuta bazali obligé ya ko apprendre biso ba doctrine na biso, liturgie na biso, tradition na biso, coutume na biso, discipline na biso, éthique na biso, bazali obligé ya ko apprendre biso principe et méthode na déontologie na biso. C'est-à-dire makambo wana nyo sezali ensemble ya makambo oyo
ezali kopesa biso ba orientation ndenge nini biso bakimbangise tokoki kotambola. Ndenge nini biso bakimbangise tokoki kotambola. Et na se ba yeli susu ko bakisa balobi ete pour mieux comprendre le véritable mystère de Papa Simon Kimbangu, fondateur de l'église Kimbangisa. C'est-à-dire il faut pas apprendre biso ba doctrine wana na makambo wana nyonso pour permettre biso to comprendre mieux mystère ya Papa Simon Kimbangu na église na ye ta comme fondateur ya Lingomba. Bambuta Mama Balenda auti wapi? Tokokota sikoyo na page oyo. Bambuta motuna na biso ezali Mama Balenda auti wapi? Aza mondimi ou bien aza mondimi te? Soki azali mondimi ya paroisse nini? Et akulaki na date nini? Et nani azali pasteur na ye? Oyo ateyaki ye avant ayamba ye. Toye ba pasteur na ye azali nani? Mais soki azali mondimité batata ba maman, c'est grave. Comment na yango ete un individu auti na libanda na vie ya masanga na vie ya mulangwa akoti na mulangwa na ye na kati ya Lingomba e akomi ko simba libota esantu biso banganga nzambe to fandi tozali kotala parce que azali koloba na kombo ya Papa Simon Kimbangu Kiangani. Papa nini oyo akosepela mwana na ye akende kosala makambu oyo ekoyokisa ye soni. Bozali na posa Papa Simon Kimbangu Kiangani aloba nini? Aloba ndenge nini? Est-ce que Papa Simon Kimbangu Kiangani alobi nanu te? Est-ce que bozali na posa kaka Papa Simon Kimbangu Kiangani abanda kotanga bakombo Papa Guy Laurent na yebisi yo kolobaka lisusu boyete Mama Balenda na yebisi yo kolobaka lisusu boyete Papa Songolo na yebisi yo kolobaka lisusu boyete. Ezali responsabilité ya bino banganga nzambe ndenge bakomi yango na kati ya mukanda mwa nzambe, ndenge bakomi yango na kati ya mukanda ya Lingomba. Tokotanga lisusu awa na page oyo na toujours lukutakanu ya 2017 na page 12 na tiré nango ya 21 tokobanda wana balobi boy. Les responsables de l'église à tous les niveaux doivent éviter les conflits parce que là où il y a des conflits, le Saint-Esprit ne peut y habiter. Les responsables de l'église doivent éviter les conflits parce que là où il y a les conflits, le Saint-Esprit ne peut y habiter. Est-ce que makambo oyo ezali koleka na kati ya Lingomba ezali ba conflit? Est-ce que Molimo Mosantu azakaka na kati na biso? Parce que tozali kotia confusion et pas na biso kaka bakimbangi c'était tozali kotia confusion na batu ya na mutu ya batu ya libanda baye bakwara na biso bakimbongiste et baye bakwara na idéologie ya Papa Simon Kimbangu ete Papa Simon Kimbangu azali nzambe Molimo Mosantu. Tozali kotia confusion parce que la doctrine nous enseigne d'autres choses et biso tozali kosalela makambo mususu et nous avons abandonné l'évangélisation au sein de l'église. Et l'église est comme lokola arrosoir. Lorsque vous mettez de l'eau, vous renversez et nyonso ebimi. Otikali na arrosoir ya pamba. C'est ce que nous sommes en train de voir. C'est-à-dire, évangélisation na kati na Lingomba est commis à rabais. Pourquoi? Parce que tout le monde a commis qu'on s'intéressait na ba relation et si kambongo ezali kokota. Et batu mususu batali balobi ngana koki kokotela n'importe quel où na latika ka uniforme na mibengi kimbongise sans que ba identifier ngai ba yeba origine na ngai et ba pesa ngai pe enseignement par rapport ya esika oyo ngai na hoteli. Mutu mususu azaki mondimi ta mususu ya catholique ya protestant mais azana o babenga kayango éducation chrétienne.
parce que mondimi eza mutu azako croire ezaka kimbangi sete tozala bato bandimela Mahomet bato bandimela ba catholique banini tout ça c'est-à-dire mutu mususu akoki kozala catholique tango ayebo kozala vraiment na difficulté ya comprendre likambo ya tata Nzambe te il suffit kaka comprendre l'incarnation à comprendre molimo mosantu à comprendre ete Nzambe ya kitawa na se likambo ya tata Nzambe kozala facile mais baye bauti na bisika ya kokauka lokola esika mama na biso balenda auti mutu na molangwa mutu na ekobo mutu na makambo ya lolenge ndenge ye moko alobi e mutu ya lolenge wana tokoki ko identifier ete topesa ye biloko oyo ekoki na valeur na ye oyo ekoteya ye abongwana avant topesa ye accès na bamakambo mosusu mais mama na biso akoti akomi na ba relation na famille et centre akomi ko parler sur banvoila akomi ko parler sur tata Simo Kimbangu akomi ko parler sur famille et centre akomi na niveau ya kolakisa ete likambo oyo famille et centre esali ezali mabe likambo oyo mama songolo asali ezali mabe likambo oyo papa songolo asali ezali mabe sur base ya quelle matière enseignement azweli yango wapi parce que jusqu'à maintenant toza koluka toyeba akomelaki kimbangiste esika nini etotiki bato ya milangwa bakoti na lingomba na milangwa na bango sans que toteya bango sans que to purifier bango sans que tolongola bango molato ya kala tolatisa bango molato ya sika elelo na milangwa na bango ekomi kotambola na kati ya lingomba ekoti na famille et centre biso ba papa Guy Laurent tobotama na kati ya lingomba mais likambo ya tata Simo Kimbangu tolobelaka yango na mwa pide tolobelaka yango na mwa parce que toyebi ke limite na biso ezali awa suka na biso ezali awa awa tokoki koloba te esika songolo tokoki koloba te mais ezali na makambo oyo tolobaka soki olobi yango tangu yo osali likambo ekoincide na likambo wana biso tokosala kaka référence parce que bapapa tango bayaki babandaki koteya biso nyonso biso bandimi biso bambuta bana oyo baboti na bonzoto babandaki koteya biso e mutu na mutu kati na biso azali na devoir ya koluka ete mokolo na suka abikisa molimo na ye ezala bapapa na biso bakenda na 26 baye bakolonga bazali baye pe bakolonga te bazali ezala biso baye totikala na tata Simo Kimbangu kiangati baye bakolonga bazali baye bakolonga pete bazali ezala bandimi oyo bakenda baye bakolonga bazali baye bakolonga pete bazali biso pe baye totikala na papa Simo Kimbangu kiangani bandimi baye bakolonga bazali baye pe bakolonga te bazali mais biso nyonso esengeli na biso batata bamama toyeba etamboleli na biso awa na mukanda oyo balobi boy les responsables de l'église à tous les niveaux doivent éviter les conflits parce que là où il y a le conflit le Saint-Esprit ne peut y habiter car le conflit montre en insuffisance qu'il y a positionnement culpabilité, intérêt matériel et égoïsme. Toko continuer, toko manangoti na suka. Il y a conflit parce que il y a conflit parce qu'il y a tribalisme. Il y a conflit parce qu'il y a du tribalisme. Régionalisme, racisme, sentiment et les responsables et les fidèles doivent éviter les conflits parce que l'église kimbangiste est une église de non-violence. Les violences de toute nature sont punissables. Tout celui qui perturbe l'ordre du culte doivent être punis, doivent être mis sous discipline. Tout celui qui perturbe l'ordre du culte doit être sous discipline.
Et puis, awa balobi, ma violence, c'est-à-dire les violences de toute nature sont punissables. Et nasuka baye ko bakisa balobi boy. Tout Kimbangi se sont tenus de respecter la famille sainte. Tout Kimbangi se sont tenus de respecter la famille sainte. To suke la awa na motuna na biso aso. Awa mama Balenda aza kolobe la famille sainte. Awa mama Balenda azali ko toucher ba personne. Ya ba mama Mwilu. Ya ba papa mususu bakenda na 26. Ya ba papa mususu tozali na bango. Awa azali ko tanga ba kombo na bango. Na ndenge ya malamu to na ndenge ya mabe. Mais awa balobi tout kimbangiste est tenu de respecter la famille sainte. Batu oyo mama Balenda azali ko tanga ba kombo. Est-ce que bazali famille sainte ou bien bazali famille sainte? Batu oyo mama Balenda azali kotanga bakombo bazali famille sainte ou bien bazali famille sainte? Bambuta bebisa biso soki batu wana bazali mama Balenda azali kotanga bakombo na bango bazali famille sainte soki bazali famille sainte te. Famille sainte ezali banani? Famille sainte ezali banani? Famille sainte ezali banane. Parce que na kolanda ba vidéo c'est comme si tozali na confusion. Tozali na confusion. Ya koyeba kokabola. Mabena malamu. Tolingaki totanga mukanda oyo na yebite page oyo soki tokozwa yango awa rapidement. Juste pour na kolakisa famille sainte ezali banane. Parce que na kolanda na ba vidéo oyo mama na biso azali kosala tozali komona ete azali ko toucher na personne ya mama conseillère direct ya papa Simon Kimbangu Kianga mama Marie Mwilu. Nani apesi ye nzela ya kotanga pe ko toucher la personne ya mama Marie Mwilu? Nani apesi ye nzela? Parce que maman Marie Mwilu azali conseiller direct ya mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu Kianga. Ba honneur na makambu oyo azali kozwa tozali kosala ye gracité azali bénéficiaire na yango, c'est-à-dire azana droit na yango selon mikanda ya Lingomba. Ba honneur na makambu nyonso oyo mama Marie azali kosala na doctrine na biso na mikanda na biso na règlement d'ordre intérieur balobi ete ba conseiller direct ya mokonzi ya bule bazali ba collaborateur direct ya mokonzi ya bule et puis bazali ba bénéficiaire ya héritage. C'est-à-dire maman Marie Mwilu azali oyo tozali ko pesa ye lokola ba honneur tozali ko sala ye faveur te azali bénéficiaire na yango. Mais courage oyo Balenda azali ko simbela mama Marie Mwilu nani azali ko pesa ye ndingisa wana? Et na mokanda awa balobi mutu nyonso azali na droit ya ko respecter libota wana et oyo nyonso akozanga ko respecter Lingomba libota wana faut azala pini. Tango moni batu bazali ko luka bayeba ndenge nini bambuta bazali ko agir te, ndenge nini bambuta bazali ko loba te, parce que makambu oyo ezali ko sala mezali contraire ya doctrine na biso ezali contraire ya mikanda ya Lingomba. Tokoki kopesa mutu nyonso nzela
ya ko toucher na ba collaborateur direct ya mokonzi Aboule tata Simon Kimbangu Kiangante et surtout biso bandi. Raison pour laquelle tozali komona yango ete baye nyonso bazali koloba papa Zako, papa Boye bazali ko kende sima ya Lingomba. Mais baye bazali koloba mama Boye bazana droit ya sima ya Lingomba te. Soki bazali ba infiltré, est-ce que Lingomba azali na procédure moko te oyo koki ko sala pona ko interpeller ba infiltré oyo tozali na bango na kati na Lingomba? Parce que mutu nyonso azo wangana ngai azaka na paroisse na ngai te paroisse na ye yebani te mais biso tozali na ba recherche ndenge tozali ko sala tozali ko yeba esika nini mama na biso azali na chaîne na ye ezali na banani oyo bazali ko travailler na ye toyebi soki tozali ko loba makambo mususu te ezali parce que tozali na posa ya ko respecter maye mokonzi Aboule azali ko yebisa biso ebima te lokola ndenge mokonzi Aboule alobaki toteyi bazali kolinga koyoka te parce que mingi bazali déjà na bilembo na bango na satana mingi basi basinya ba contrat mingi bazali déjà na makambo na bango na satana yango bazolinga koyoka te soki biso tozali kotosa pamba te toyebi ete à part mokonzi Aboule soki mokonzi Aboule alobi eke toboyi kotosa yango eke toboyi kosalela yango tokosalela lisusu oyo wapi po tata Simon Kimbangu Kiangani nde tobengi ye nzambe na biso tata Simon Kimbangu Kiangani nde tobengi ye papa na biso tata Simon Kimbangu Kiangani nde tobengi ye le chef spirituel soki ye alobi eke totosi te tokotosa lisusu oyo wapi émission na biso tokokende na kosukisa yango boye na mokili oyo tosakola mpe tosala na solo wete ezali na mokolo moko manso mabomba mimakomonana ezali biso na mokili oyo tosakola mpe tosala na solo wete ezali na mokolo moko manso mabomba mimakomonana ikolase manso makoleka kasi elaka ya nzambe koleka te kinu esalema mokili monso sola ya solobuka sokwa nzambe ikolase manso makoleka kasi elaka ya nzambe koleka te kinu esalema mokili monso sola ya solobuka sibwa nzambe na tongo ya Noa tokanisa bondimi Sodoma Gomora tokanisa bondimi lelo ekomeli biso tomoni pamba elaka ya nzambe koleka te na tongo ya Noa tokanisa bondimi Sodoma Gomora tokanisa bondimi lelo ekomeli biso tomoni pamba elaka ya nzambe koleka te inwe salema bondimi basepela inwe salema bondimi basepela inwe salema bondimi basepela